kozwa ba momoko oyo toyebi te tokotika pe comprendre yango te so na tuni bino a pi ezali pi parce que totangi biso so valeur ya pi égale 3,14 siko pi ezali tuna tango pi ezali ngapi na tangi na okomba ata professeur alobali yo to comprendre kaka to pi comprendre kaka pi calcul nyonso osala ifo tiaka ni pi parce que bato bazala maîtrise nango bango bato basala nini bayelaki bino bakolinga kolakisa bino te parce que so balakisi bino nyonso création na kati esali donc mpona tokela il faut tozonga na relation oyo ekatanaka na nzambe ya bakoko na biso parce que relation oyo yango esalaka te bakoko na biso bakela bafufu bakela banini siko bato bakoyela biso relation wana eza banani ezali milimo oyo tata mokeli atitelaka biso na oyebisa bino secret moko wana bomoni yesu ti alonga te moto asalaka yesu alonga te eza Jean Baptiste basu baloba jésus alonga o alonga te aretufaka na croix parce que bilaka na ye moto ayebaka mo ezalaka maria mama na ye nde bakutanaka na nani na ange ayebisi okobota mwana mobali komone kozala Emmanuel mwana wana akorenye na 12 trône ya Israël okola koko na ye David azalaka nani azalaka roi ya nini Israël sikoyo na période wana nini eza koleka Israël azalaki na bowumbu bato bakangaka Israël ezalaki Rome, ba Romain. Si vous avez nzambe atindiyaka ba Israélite mobikisi aya kolokola bango na maboko banani ya ba Romain parce que mabele o ba Romain bazako kambela mabele ya David. Donc il fallait David yemo ka sala ni. Aya. Si vous voyez na Congo ni Emmanuel. Il faut changer là-bas. Moni, si vous ti Maria le ko tambola bongo Maria yeba ike mwana na nga ozala nani. Auzala roi. Sikoyo période oyo Jésus yaki ezali pe na bato bazalaki période wana. Oko pa de yo wana. Mutu kwa bana osala musala pour préparer arriver à Jésus ezali Jean Baptiste. Sikoyo Jean Baptiste azote yake bango. Ngana zo baptiser bino na mai. Mais oyo akoya ko baptiser bino na nini? Boyebi yango na molimo ni. Soki pe molimo ni na walo bake wana. Bino mo ba ko molimo ni mo na santu. Bandika mo na molimo mo na kobobi. Bateza na ngo peki. Donc il a pas beaucoup de donc molimo on a déjà baptisé si quand atala boy amoni pena mutamo balakaka saidi ayi bandiko nanga na il faut ça là na molimo fumu ki pour comprendre le nom tango akoti na mai ba bili kole saidi ndeke ce pigeon so il a devenu ya uti kola saidi si quand ndeko na le bibo ata mwana nanga ya oyo mwana nanga ya na tie yemo motema de temps bazo loba Jean Baptiste ba na koyoka bana koyoka mais ayoki na ko ba bi o mwana na ngai na tie motema tant que je sais bien na mai on est à so kutu batu na enyo so bazo na Jean Baptiste ba kitala mutu na la kaki binoni ye ko ete nzambe ye mo ka faili alobi mais Jean Baptiste akenda na Jésus et c'est ça bien solo bien ga yoka mo nzambe donc tout ça là n'est tout fandia n'est tout fandia pour dans le temps les années pour qui nous on dit coller le bi nous ça va notre temps moi na na ya mo dingo na temo tema bino so bona ndaye mamo ke bosala yesu est comme le bi ke na kata bino bi ke ba ja ba kisa ndaye c'est une histoire ça et ça vous coûte les noms n'est pas pour ceux qui là mo ngambe lo belo na ndao pour comprendre que mon Dieu a fait la salle pour wana pas continuer à kata des autres wana ndé ça va bien l'ombaté parce que Marie a déjà retrouvé bien Jésus na croix tala ka la kaya au la mwana ka za lombi ki le gola ko ko na David ata la bien Jésus bien soudan papa qui directement vis-à-vis ya Yesu ni yitaka ke mwana au za lombi abolobani c'est que tu connais ça là il pour ça qui est-ce que vous avez un peu quand vous avez un peu
eza mbuyema eza ya biso te ndenge yango esali ke banda toyamba oti lelo ata buton ya pamba moyinda tosala lelo bu tosauve mwa moke tosauve botuna tosauve ndeni kala ntango biso tozokola tolata bakaleso ya mama tongelana nde ezalaki mosu etoboka yango biso tozosalaka esika bana basi baosakana ifo makakaleso eso etoboka oyo bana koseka ye mais lelo bachino basalini baye babonchanje na ntongo kaleso mosusu na poko kaleso mosusu afana na be mais kala boyoto bakaleso wana sikoyo bachino ti basalaka kaleso wana komba yesu chinois ti asalaka kaleso wana pena to chinois ye mpe ametrisaka periode na ye ntango mawa ye basali erreur ntango kutu buda ye basali erreur bateki bino mais ntango mawa ye batali baction mao babi moto buda la kaka ifo tosala nini tolanda ye bandimi difficulté mpasi oyo mosala ya zali kobikaka otinda bango lelo chine esala nini mais biso lelo so balobi te moni mutu abano akoyaka na ye kombo na ya mobeli biso kaka nayebi kombo na ye nayebi kombo na ye kombo na ye ya boyi na ye alobi te kombo na nga manoka yo ye sikoyo tozokola baage ezopusana jeunesse na biso tokoma bamikolo jeunesse biso ekoya oresone sikoke il fallait que président Chilombo abomisa mboko oyo président nini deya asala télévision na mboko oyo olakisanga komba président moko asali télévision asala te ata telefone basala te bato basalaka ezalaka banani bapepe pepe nini tasala sikoyo biso pepe na biso ndenge nazoloba bango baza libanda tala wana kuna meli lesobi yabana meli ngana tika pena sodona ngana tika sodona nzoka tokoza te sodona nani te ezobebisa cerveau na ye moya comprendre mpe makambo oyo eza te sikoyo moto ndenge wana aye na maboko wana ekosala aye na makolo wana ekosala na bane 80 mpono nsima mbongo ezalaki mpasi okende ku kosala koyekola motuka boifo papa na mama bakendela bapesa tabi epai ya bato base bayekolakisa misala mpo bayekisa yo mais lelo mwana aza abimika na ntongo boye na poko ayebi moto akomi koyela yo mbongo na kati ya ndako donc toza na bachance ya kobonga mais mwana na soki azwi kaka mbongo amoni mwasi mwana na soki azwi kaka mbongo amoni masanga mwana na soki azwi kaka mbongo donc mundele ateli biso badistraction ndenge yango esaki ete soki aotala distraction na baeglise de réveil eza na kati ya distraction wana eza na kati ya distraction wana sikoyo soki otali boye wana papa mpusu azoloba nini te papa mpusu azoloba te bayindo bazokola bongo okopango eza bondoki bakoko na biso bazalaki bandoki tikaka esisi esufula bato basalaki eza banani bandoki yango oyo ozoloba soki olie fufoleli oliki doki ote fufeleloko mosusu yo salaka comment expliquer vous bandeko na nga bayinde tokomi ntina niveau wana ofinga papa oyo apepa aboti papa na ye ofinga ndoki et pourtant papa na yo mpona akolisa yo bongo abokolaka yo ntango obelaka amemaki yo na hôpital ti okolokomi mutu ntango yo komosima mbongo paster mwa yo biso papa na aolobo ifala koma ntango ozala mokili nyonso wana milimo oyo nde bayaki na yango ne yango mutu epesi kokabwa epai na biso sikoyo mpona tozonga na mbuya ifo tozonga na milimo bakoko na biso basi bozalaka na batémoignage ebele nalalaki na loti koko na ngai moko asali nini ayaki alakisi ngai mbongo nake mpe nazwi mbongo ebongisi famille sikoyo koko wana mpona aliaki yo lokola pesi yo mbongo moni mabe soki ayi kososolisa yo eloko monda komindo te toza na période ya longi toza na période ya kotanga mokili loi de création il faut totanga yango parce que longi wana azali mutu oyo azoyoka na mokili ya molimo azopesa biso na nini na mosu bangunza bazali banani po comprendre biso bangunza bazali baye oyo baza pene ya tata mokili to ya longi wana bazoswa mpona bayaka kopasa ngo na population
te ya kwa nani ba sikoyo tango fumukima bayaki nazobetela bina wata sendo ba erreur to sala kuna ko risquer te na erreur ko linga to sala kuna ko lubaka ke bato akabila bata bato boyi lelo na kati ya quartier oyo fufa mukoma na réputation ya mabe kuna kuzali ko comprendre biso mususu tozofinga mpo ezaleli ya moto ndenge bizaleli nyonso tozomona ngo na bafamille na biso eza ya bakoko na biso te bizaleli ya bakoko na biso etikala na 1491 lesomo omoni na kati ya quartier mama moko azaka songisongi donc alandi forme yo moko so otuni mama okoni ya angele seke moto azopesa songisongi komoni nani siko angele eza molimoni ya songisongi ya mundele sikoyo et parce qu'il y a une après Kabola. Parce que la pauvre personne a dit même si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit le problème tout ça d'abord, tout ça pour qu'à Koyamba, mais on qui l'a molli on a mis ce salut. Parce que nous avons bien nous allons là dans le bas. Molli mais dans mon pays. Nous allons là dans le bas. Nous allons là pour nous allons salir. Tu n'as mis c'est le boulot ça, on a sali la terre à. On s'est fait là. On s'est fait là. Maintenant, Bob il sera qui si mon quoi. Bob il sera qui si mon. Il y aura ce qu'on dit que yo aujourd'hui. Ce qui est bien oui et ça qui dose. Limite ça. Là. Yo mo ko ba ki ko eza ki si ça la dose. Et pourtant mon gars on peut ça ça et puis sur moi qui se faut mélanger des l'hiver. Tant pourquoi. Des l'hiver on est allé. Mais tellement à côté ça y a mon tour et ça y a mon délai même de la canados. Et pour ça qu'on peut faire la valeur on ninga on a sali. Il faut faire courage en sali. Il y a pour ça lobby nous sala ya sala de comme société, de comme compagnie. Si on te compare la compagnie avec qui na biso moko et ko bunisa siko ba miami na bani na ba kisi. Moni bota la biso. La kisi sikoyo ezo traiter maladie ni potali pour malaria, infection na diabète. Moni maladie na biso 4 wana ya pour traiter. Sikoyo combien va te gagner 2000 francs. Sikoyo qui c'est hémorroïde pour somme combien? Qui c'est diabète pour somme combien? Qui c'est ya malaria pour somme combien? Mais oyo va te délire. Mais ceux qui ont eu zéro la vie, ça a dit que ça a été yango. Oyo pédé ça dit qui si bélé ko bi ça mo. Ko ba ko yina na ko ne ka yina ba ko ne ko yina yango. Donc ceux qui va faire yango boye parce que n'est tout ça ici qui te ko ça de la biso plastique. N'est tout ça ici qui te ko ça de la biso papier. Yo mo fandi ozali na yikaba osala ici ko ça de no plastique. Mais ozali qui s'attend à yo na komila dododo na otala basimi ya mabe ya kotala kolo iko nguza abandi déjà un pas il faut ya ko compléter yo zo lo baké ya kosala ni est qui ça mo pe ebiki ça pour ya ça ya mo c'est que témoignage ça dit ça considération ya ba valeur na biso de ya mo mutu et ici ba tout ça la période ya longi de lo baké si il y a moins de lois de création. Même les balles d'Israël, l'Égypte. Il y a moins de plus tard, l'idée de la Chinois, tant France, anglais, il y a aussi plus tard, Chine et Indien. Qui s'est eu à Kawa na Inde. Inde doit bien qui s'est dit que nous devons diaboliser ce que la Badani. Il y a qui sera pas besoin de la Koko na Bango. Mais les lots na besoin de la Koko na Bango. Inde va faire ça la vie tout ça. Pour madame tout ça, biso de la tata. Ils ont plus tout que vous Italie. Inde. Ce que nous tout na ba Inde sur la table de la Yesu. Donc nous tout na ba chinois sur la table de la Yesu. Donc nous tout na ba arabe sur la table de la Yesu. Parce que tant que moni na fufamba bito sa tobe de la fumukima on peut yende mutu ayaki na lobi ko na biso parce que na kata fumukima ndeto ko kila biloko yo na kata fumukima ndeto ko sala biso o to ko sala na yango
tout ça, ce que vous avez lié, Congo, moi, vous avez Afrique, moi, vous avez il devait moi pas qu'il là. Et bah, il devrait non, il y a moi, ce qui est bon. J'apprécie maintenant dans les recherches de mon compte de l'Occident. Exposé dans la recherche des événements qui vont conseiller, particulièrement ma recherche par condition de conférence des conseils en Léo, mais comme on a été les personnes en Léo, tant que je me tourne à Zaro, tant que je occupation Zaro, tant que je me citoyen, tant que je maintenant, tant que l'on se regarde basé là, tant que les gars, ce que tu dis, autant que tu dis, toi, il y a Bazindo, il y a Nisanga, il y a Fouvamu, Awa, bateau de permanence, Mazali, tant que l'on se regarde, Nganga Yoso, Okoya, Okoto na Yomito. Le quoi la parole des conférences débat, Sima y a exposé à Ngouta, Bawa Yoso, il va tomber Mitona et Téliwana, Tokotika Ngota et CGK Moussikou, Baye Babango, qu'organiser Yango, Micro et Kuna, Sima et Baye CGA, Oyazena Motona, a telemi na botambosi ya CGK Moussikou, Otoni Motona na Oto Kosala, Tikotak, question-réponse. Otoni ya Motona, Ngouza Pesibiano, kasi tozala préçu, tozala na kati ya sujet pour permettre le développement de conclusion et les cas malamu. Esika na CGK Moussikou, Otambosa eteni. Bato mingi libolobele nde tokomi na ngonga oyo tokozwa mituna kasi ezala malamu tokende na yango na jeu de question-réponse. Otuni motuna moko yango otuna motuna opesi nanu nkombo mpo bandeko bayeba bino. Otuni motuna ata ezali mibale, otuni moko ozwi eyano, otuni mosusu ozwi eyano. Nde ndeko oyo baza na mituna, soki oza na mituna otomoli kaka mosapi tomoni bongo otuni. Baza na mituna, soki oza na mituna otomoli kaka mosapi tomoni bongo otuni. Lokola simila mukuse soki okufisa koto esala malamu bopesi biso kombo na bino site adresse eza malamu mingi nde bopose question. Merci. Merci mingi na nde bopesi nga mozo aza na mituna misatu yango ete natuna mituna naza na yango na sepeli nano mwa mingi na ndenge nalali ngunza na expose apesi mituna na ngai ekozala pena na parti pris te po nakoloba ete naza chrétien ou soit musulman te bokolimbisa mwa mokie antuka ezalaki nga mpasi po naza na ndeko na bino moko tosolaka na ye mwa mingi tokabulaka mwa makanisi na oyo etali vision oyo nga namonaka mpo nga mingi nakendaka na kote religion te me natalaka bitumba soit esprit oyo bandeko na biso vouvoimu babundelaka oyo etali indépendance na biso bayini na niveau nyonso bien ke eza na mwa makambo ya mike oyo etali mingi makambo ya religion oyo nalingaka kokota mingi te na yebisa ndeko na ngai ete mponga aza molakisi eza na mwana mwa atunanga motuna alobi bino mpona nini bolakisaka biso histoire révolution française révolution américaine bato wana mpe nde bazalaka mona bamboka na bango
batanga pe ba histoire na biso ba congolais mutuna wana révoltanga makasi mwana oyo akomi na niveau kokanisa bongo mpona nini bato wana mpe batangaka bareligion batangaka bahistoire na biso nazanga na yele na kopesa ye donc nga mpena nasepelaka mingi na makanisi oyo kozalaka na yango mpona kolongola moyindo na mpasi oyo aza nango donc indépendance na biso bayindo mais motuna na ngai liboso na kotuna eza motuna oyo mpona nini kosatake na milene soit na religion ya bapaya christianisme mponga aza chrétien christianisme islam to religion mosusu olie koteya motu mwindu ndenge bouti kopesa biso mateya kopesa biso na oyo etali kolamuka motu mwindu kotika bizaleli makanisi na religion ya bapaya kobundela bavaleur to baculture africaine bavaleur to baculture na biso bacongolais to baafricaine donc tuna ngai liboso eza yango mpona nini kobundisa directement mpo esalaka malamu te nalobi soki aza chrétien te esalaka bien te tomona ete ndenge bolobaki ngunza tobengana mindele nyonso na bango bake mpona nini oso toke na chine bandeko na biso bachinois toyebi ete la majorité baza bachrétien te la majorité baza na religion na bango baza na toma na bango oyo bango bayokelaka balandela me babenganaka bareligion misusu te babenganaka bamusulman na chine te babenganaka bachrétien te batikaka bango batiaka mpe ya bango religion me bango balandelaka kaka bandeko na bango bachinois mpona koyebisa bango ete il faut tolandela religion na biso peut-être baasiatique motina bi na biso il faut tolandela baculture na biso il faut tolandela éducation na biso motuna liboso mpona nini kobundisa kaka bachrétien po toyebi ete ya solo ndenge bolobi eza vraiment religion wana ya christianisme nde kodétruire bavaleur na biso onayebisaka ngo ndeko na ngai biso baafricain tokoma kolinga tolataka neti mindele totambola neti mindele soki moto azoloba français te baolobaki aza mayele te nayebisaka ngo na bino etamwisaka ngai osoki moto alongo na congo lelo ake na espagne akoyekola langue espagnol mpo atanga kelasi po asala nyonso na espagne donc tiki oyo eza culture to valeur na biso mpona kokopie mindele mpona nini te bandeko na biso ya pouvoir moko te ya kaka bayindo te na kotika culture ya mindele mpo na bisika biso oke na iran bairanien bango nyonso bazala musulman mpona nini te kobundisa kaka bareligion wana ya bapaya oyo koteya kaka bato kobunda ete makanisi ya bato echange wana motuna ya liboso matondo mingi ndeko amokinano kombo na bosalaki kombo nelson matondo mingi eza biso mpena kombo na yo kombo ya mboka makambo wana mpoka yamona kombo na mboka nzwambe ndama okomba mboka te kombo na yo nde kombo na ngai ya mwana lokolaka mboka wana matondo mingi vuvamu abenganaka mindele te parce que nanu omona te vuvamu ate esika moko moni batafomu bake koatake mindele bakobeta bango bakobengana bango mais vuvamu asalaka mosalaka oyo ozoloba wana alamusaka bato nde makanisi na bango atalisi mutu maye oyo bato wana basala biso siko tobima na makanisi na bango tolanda oyo ya biso moko mais atindaka bato na bambeba te kokende kobeta to kokende koboma yango bokemakaka banda vuvamu ebotami ti lelo nanu boyoka biso te te tosali violence moko kende konto te soki omoni mutu moko boya vuvamu aosala violence wana aza infiltré parce que yango te na mateya ya vuvamu mato mokuna na ngai ya mibale eza boye nini oyo bino oyo deja bokomprena moki mponga nalandi bino malamu mpena na ebaneti na so mosenga na biso ete pour comprendre moki eza concept moko eza mpe
complet. Donc, ils ont un peu complexe. Donc, ils ont beaucoup d'appelant au Zindo pour Olimbola Nini, Pena, Bolinga, Koni. Bino, déjà, vous comprenez, bien que vous la déjà, quand même, et donc, vous savez, Bino, vous comprenez, Nini, Oyo, au Sali. Pour, d'ailleurs, ça a un monde de Bonanga, dans le vie, bakoko na biso bazala mayebi te nayebisa nangi ndele ntango baya kokuta bakoko na biso bakuta bakoko batonga bandako bazolata bilamba basala babwatu donc bakuta civilisation na biso ezalaka deja epuis nayebisa nalobi biso bale tokie na kelasi tokie totangi bakelasi bayebisa biso ete soki okie na Egypte okuta bapiramide wana basala na bata basala bapiramide wana bamathématique ezala te bakalcule ezala te mais oyebi soki babase ya bapiramide wana ezala baerreur ya 0,0 era pene eza te na barangeni batonga bapiramide donc bakoko na biso bazalaka mayele bino bocomprendre déjà moki nini bosali déjà po epesa mpe courage na bajeune mosusu oyo bazolinga peut-être baya vers bino bamonaki non bango kuna déjà basali boye basali boye basali boye basali boye basali so bokopesa mwa bandakisa matondo ndeko na ngai ndakisa liboso ya oyo opesaki tolakisi bino kisi mais esika bino bozali bozomona ndeti kisi oyo eza moke ifo bomona eloko mbala moko ya nini ya monene nzoka okoki kokoma na 10 te soki oleki na 1 te donc avant otia deuxième pas ifo bana na ebandeli toteya na biso na mopamba pero mosusu oya komonike ozoteya kobandebale lisuka tomomeli mpe na yesu mosusu olandi mpe motu mosusu bamikolo euti oleka olandi motu oyo vomwaye abandi kolobela na politike alobeli politike na ndenge osakana te mais lelo ye toyebisi bino tokomi na eleko ya misala tokelobake ti ekiti bongo na monde spirituel toye koalekte bino parce que bino mpe boza na bilembo yango ya mosala bayebisi biso tokomi na eleko ya mosala biso tobandi kosala bino mpe bozala mpe mpona kobanda kosala nini kosala kasi bokebela bimelamela yokayoka parce que na ntango moto asalaka mosala azala na concentration na mosala ye azali kosala mais soki oyoki miziki oyoki basi oyoki masanga ekobebisa concentration na yo mais totali sikoyo okola tozokundana mundele na kimale na ye azoyela biso bamasanga aoyela biso babiloko ebele il faut topusana pene ya génération na biso bagene oyo tozali toyebisa bango okebela bimelamela yokayoka donc bindumba parce que esika wana nde esika baobebisa bilembo na biso parce que tant déjà koki monde spirituel déjà annoncé tokomi na période ya kokela donc mutu na mutu yango wana bifo ozonga ombana koyeba bakoko na ngai basalaka nini mpo na nini parce que soki ozongi wana donc singa ya connexion spirituelle ya yo na bakoko no ekobalana mpona baya kosunga yo nakende na ndakisa mpona compréhension malamu mpona esunga bino parce olobi na ngai koyeba mokili eza pasi te soki ozwi molangi otelemisi yango ozwi pese okotisi na kati ya molangi sikoyo soki olali ti lobi oyo kotala pese wana akokufa te akotambola na kati mais soki ozwi kaka liboko na yo to eloko okangi na liduso ya nini ya molangi lobi soki olali okuta pese wana akufi eloko ebomi pese wana mopepe oyo ekotaka oyo ife kota oyo ya akopemela ezosala nini ezokota te akomi limité moyen vivre eza te mais soki olongoli mopepele ekomi limité donc oyo ezokota oyo mpe ezobima oyo ezokota oyo mpe ezobima moyen kufa eza te elimboli nini ntango tozalaka na mokila mosuni ndenge oza wana otantaka yo moko limité soki osala eloko moko boye okomi osuki donc mayele nezali esuki wana nzoka soki toza na spiritualité na biso mayele kosuka te parce que ozala illimité na aide spirituelle
donc baye oyo bakela mokila molimo bakoya kosala nini kosunga yo mpona continuité ya œuvre ozosala ekontinue yango babengaka évolution. Ndenge moko telefone oyo kala tozalaki na moti kala tozalaki na telefone ya ndako ya kolimisa be ntango mosusu moto akela telefone wana akufa lokola ya kufa me bato bazalaki na ye penepene batikala na relation na ye moto akufi me ka kosala mwa barechesse mingi mpona comprendre tuna bato meme baza na poto olobi na bango na bacimetière na bango ya poto ese ezalaka ndenge moko na bacimetière na biso akoloba te olobi sikoyo ese na bacimetière batiaka mpe badomene ya bato bakufi wana bisala baosala akondima okomona bacimetière mosusu na poto elobi bato oyo bazalaki kaka bateknicien osusu eza na mokolo mosusu baétudiant oyo baosala teknike oyo bato wana bazalaki kosala bakoya kaka place wana babandi kosambela kobelela milimo wana ndenge esalaka eloko boye ebanda kosunga biso po ete biso mpe tosala nini tosala yango esalaki na poto continuité ya baevre ezali de Samsung ntango abimaka asali telefone ya monene eleki ekomi telefone ya mokie eleki ekomi ti lelo ekomi android lobilobi mpe ekoma boye tunedise ya kala ezalaka monene eleki ekomi bande cassette eleki ekomi cd lelo ekomi flash to carte mémoire donc bazosala évolution parce que bazogarde noyau na bango ezali spiritualité soki moto akufi ete asalaki mosala moko boye akomi directement idole ya nini ya moto wana mais biso epai na biso soki moto akufi akomi ndoki omoni soko problème ezali mais epai na bango soki moto akufi baza na droit koconsulite même na cimetière epai na bango bayebi me moto akufaka te mais tozongaka te na monde spirituel ya moyen ya koretrouve moto wana azongaki mais pas la mission laisser les morts matériels. Il y a un moment nous allons limiter. Donc, si on dit ça va pas moyen comme solution illimitée. Il y a un moment où on dit études, il y a un moment où on remarque avec un cicatrice à civilité, à civil social, à civil science, à civil passada illimité. Ceux qui sont là illimité, il faut dire pour aider à l'andaka l'eau. Maintenant, Matondo ouais tozela motuna papa Njame ayaki tozela tu motuna ya mwalimu mais akoti vraiment dans les fonds ke ya ndenge nazozela surtout na hotelema mingi na penche mingi kotema na babesika azolobela tala meyi koexplike kolimbola makambo ya mai bonayebi te peut-être mpona expose dabo okota mwa dans les fonds nga motuna nange eza olobi esengeli na comprendre moi ndambo exposé na yo esengeli tozala na contact donc moi chaîne de transmission ya koyeba ba milimo oyo ya liboso oyo existaka avant si opesa biso passage yo ozali ngunza pesa biso passage ya biso baafricain lolenge nini tokokosolola na bancêtre na biso oyo bazo existe siko mponga na considération nete bakufa pesa biso siko passage po vuvamu eza kaka te kolandela makambo ya bakongo tout cela non motu na mibale eza po esengeli nasengi bino po na lite na bino po eza mouvement révolutionnaire na mingi na baye oyo bazolobela makambo ya bayindo ozotala ya yango vuvamu na bandeko na bino mosusu wana oyo malgré tout batengamai mwa ndambo boyebi bango ya bisanga ya bayindo na kimbangiste bomeka nanu koteya baye oyo batengami oyo bino bokompaneke batengami toza na bosenga keno bozongisa bango nanu esika bino bozali po biso tosimplike mpe tofungola litoi na biso ya koyoka bino mpe mingi tosengi bino bozwa nanu bato wana bopesa bango boyebi na boyebi wana bobenga bango baya esika bino bozali po kati na bino mwana tomona bokabwana ezali o bozoloba makambo ya bayini
tant que divergence c'est ça, donc comment déjà, il n'y a pas une chaîne de transmission qui va permettre que et donc on est où mais là, tout continue. Donc la divergence c'est ça en fait, c'est la biche au monde. Bah oh pas donc comme et c'est que dans la bino bo sangana nanu, bo luka leader, sur la bino zali nani. La suite. Peut-être qu'on va voir ce qu'on va voir. Nakomi mingi ndeko na ngai moyindo koloba mutu efopesa biso contact ya transmission na baesprit ozala yango nango mais otaka ngo nde kati conseil mosu na kopesa ye pour la contact wana tokota na nature mutu akelami aza naturel eloko oyo ebomaka nature to eloko eza naturel eloko ebomaka naturel eza artificiel c'est que monguna ya nature eza artificiel sikoyo mondele ntango ayaki aye kokuta bakoko na biso bazalaki très naturel yango bazalaki na contact na babiloko mpe ezali naturel soki aza na posa eloko directement ke na zamba aza connecte mbala moko ndenge moko na telefone oyo telefone oyo eza standard ngolobaki esimi nyonso na kotiango ekosala mais soki nalingi nabenga soki nakobenga kaka tigo ekosolola bien mpe na nini na tigo mais soki nakoti na interconnexion akokonsome nini akokonsome ebele tozolanda nyonso euti na spiritualité yo oza na posa ya connexion na bakoko na yo mais yo moko oza naturel te ndenge bakoko yango batalaka bakopenetre kati na yo ndenge nini parce que bango ndenge bazalaki wana biloko bango babandaki kosalela kolia ezalaki naturel mais biso sikoyo mondele ntango aye telema ayebi spiritualité malamu akotisi biso biloko na bango ya kolia ya kolata ya nyonso sikoyo ntango tokomi kolia ebebisi naturité na biso spirituelle tokomi sikoyo na babenga oni nzondombo elongolobake efelo donc limite mire moko esalami na monde spirituel na biso yango esika nalobi awa na explike ndeko moyo ozala connecté eza te po ete bakangi lidusu ya connexion na yo ndiko yo osenga napesa yo technique ya connexion eza facile zala effort ya korespecte kaka alimentation na yo donc ngoloba nini oyo bakoko no baliaka yo mpe banda kosala nini banda koliamo pesela yango temps po ete ekende koboma biloko oyo konsoma na kati na yo eza artificiel mpona ekomisa yo naturel mpona vivre connexion wana oloba na ngai kozwa ntango nketa mwana kutu na kati ya libuma osala 9 mois azozwa ntango me ntango eza ya malamu mpona kobotama na liboko na likolo mais eza teke akolobotama na 7 mois mpa kobenga ye nani litombe soki wana lingola lisusu malamu bokomprene nga mpena malamu makasi baloi bon tozwi sala boye soki ozolia biloko oyo ezali très naturel ozolia biloko ezali très naturel ozolia biloko ezali très naturel tandis que okonsoma mingi oyo ezali artificiel parce que tata mokeli asalaka boye ntango asali nzoto ya moto meme misu no ndenge eza wana biloko oyo esalaka ke esala misu na yo euti kaka na naturel oyo omona na mabele kaka siko atie bambuma oyo ekosala te soki ozolia bambuma wana misu na yo ezosala évolution ebandaki moke ezokola ti so ekomi na eleko nango ya kokola makasi ebandi so kokufa ezomisu ndenge ezalaki na ebandi sikoyo mondele ntango aye alongi na biso kolia lilala te me apesi yo ji ozonani ji wana eza na gu ya nini ya lilala me eza lilala te basali yango sikoyo artificiel siko ntango yo omeli yango apart maladi oyo yango ekopesa
ekangi yo pe connexion na nature na yo. Nde yango ezosala ke yo moko mpena kati nosala mposo osala eloko moko boye ekamisaka mosala facilité wana ya kosala yango te. Donc il fallait balimbola yo tala eloko esalaka po eza boye ozwi soso ya nzele oye na ye na ndako soki olie soso wana ya nzele ndenge okangeli ye okozwa protéine oyo eza na kati ya soso ya nzele wana te parce que oyo eza na kati ya soso ya nzele eza produit oyo balesi ye esika oyo ye awuti. Parfois akoki kozala ke azali na 1 mois mais luka bapompe biloko ya maladi nde ekomise na nzoto ya soso ya 6 mois. Yo ntango olie nde produit wana siko produit wana ntango ekoti na kati ya nzoto no eke kopesa yo maladi ekangi yo mpe baeffet spirituel na yo. Mais soki ozwi soso wana obi te nga na kolia ye sikoyo te il faut nazongisa ye nini naturel eza simple il faut bana kolesa ye sikoyo biloko eza nini oyo eza naturel. Ntango ye azolia yango okoremarke mingi epa ya soso omona asali nde tantoloki parce que biloko wana ndenge azolia eyekende koboma sikoyo biloko eza nini artificiel endulusi ye donc esala effort ezongisi ye mpena ndenge azalaki na age ya 1 mois avant bandi kosala nini abandi kokola nde okomona nsima ya mikolo soso aba ye monene azongi ndenge azalaki me liboso omonaki azobeba ndenge eloko ezosalama epai ya soso ndenge mpe esalama epai na yo mpo nozwa connexion wana matoto. Merci. Abotuna mibale. Mwalimu abotuna mibale. Natunaki mutuna mibale na sengaki. Na bino soki. Amatos na kosanga. Okay. Asengi na biso soki te tokoki kosangana na bandeko mosusu oyo bakoma ekama na biso mpo ezosala force moko to mpona mutu moko. Oza na meta oni oza na meta esika ofandi ezali lisanga ya baninga nepanzo ya ngangula ezali paroisse déjà tokomi na religion na biso tokoloba ke soki oyebi mutu moko azala na poti na belela mbambu na ngonga oyo tozoloba bato wana bazoya deya tozosangana tokomi eloko deya tokomi esika oyo olobi wana oko ozanga mosika nde oyebi te moni deya tokomi wana tozosangana moko nde yango mpe tomoni lelo ngunda yawo deya tokomi wana matondo nini Namoni mwalimu anasisi msakina. Kubeta maropa kufa. Tu amatsa molimo na ye, mambo ya spirituel kwa kolisa spiritualité nesenga ai bana na ti. Si unakata na ti wana tuza na sol na sous-sol. Siko ngala senga ki passage ngala senga ko zani. Namoni makambo vraiment yo senga to sur la vraiment privé. Pour la place mususu o bimusate parce que do yo ngama comprendre déjà la place privé. Senga c'est vraiment privé pour développer le monde. Atondo nini ndeko na ekosala mpe malamu mpona tosolola yango. Voilà, merci. Tobeti maboko makasi mpona mwalimu. Parce que soki tobombami bino ezali toza komisala toza komitia erreur parce que okoki kozala likambo moko oyo tata mokili apesaki yo ezosenga sikoyo ngunza active yo mpo tosala yango nde yango na koyebisa bandeko nyonso olongolana na mitu na bino ke bambunza baza badoki olongola mitu na bino ke bambunza bazali batakisi tozali basali ya tata mokili nde atini biso na nzela ya fumuki mbango mpo na toya kolamusa sikoyo makambo na bino kozala yango ekozalaka tre nakoloba ni souple ya koconsulite biso mpona bofuma donc nasengi pena na bino bilenge ekozala tre souple ya koconsulite biso mpona bofuma soki okenda kobebisaka bambongo na bainitie ya bainitiation ya bapaya nde boyebaki fumukima batindeli bino bato oyo bakopesa bino sans que un franc ya kolakisa bino mosindo ya nature na bino
bolongola na mutu na bino ke kindo kizalaka bolongola ya ko efasango ke satan moko asalani azalaka tata mokili asala mokili te mpona tiaka molimo moko ebakisaka bato na molimo moko ekosolaka bato wana te kata tata alingi bato te matoni tobeti bango makasi. D'abord, nasepelaka mingi na initiation na bino et courage kozala nango ya koloba pourvu ke moto mwendo to evolue loka mpona na mosusu nde bazokozwa kasi natuni bo mpo tobanda kocreye biso bato mwendo to evolue mpe loka baninga il faut kaka motu nyonso aya kozwa enseignement oyo ya nsiku kotanga yango pourvu ke tobanda kocreye ou soit parce que bato mwindu nyonso mpe toza wana kongo te évolution eza ya biso nyonso mosusu baza na bamikili mosusu mais mpo biso bato mwindu to évolue il faut kaka motu nyonso aya kozwa enseignement pamba te nayebi baninga mosusu mpe baza kati na bino kobanda kala batanga yango mpe neti lelo nano mpe basali eloko moko te alors nayebi te mpona kosala eloko ifo biso nyonso toya kozwa enseignement wana bien ndenge atonomi biso bato oyo esi toumeli totangi deja siku totangi deja enseignement yango mina tosali te eske kosala mpenza ezosenga bato nyonso batanga sona basala to ezosenga nini kokela eza na baprincipe kokela eza na baprincipe meme kaka mama oyo azolamba biloko aza na baprincipe na ye mpona biloko anebela soki olingi olamba wangila principe awangila eza nini ifo mai etoka ndoso alwangila osala nini mais soki mai etoki te otie wangila ekosala ekoma potopoto moyeba ye kolambaka yango ezali so principe aza na mosala mo moto akendako do moto adekuvaka wangila nde balambaka nde atika principe wana biso mpe soki tokomi na periode na biso ya kokela eza na baprincipe oyo mokili na molimo na biso ekosala nini ekopesa biso mpona tolanda yango sikoyo tokela donc eza ndenge moko mingi na barasi nyonso balekela na baprincipe nsima babandi kosala nini babandi kokela nde principe na biso nde yango wana tozoloba ifo kokanga mais elobi te ke moto aza na ngambo mosusu akoki akotanga mpona kela wi soki eleko nekoki principe ekomi akokela mais soki tosali nombre ya ebele oyo esi tocomprendre mpe tososoli principe na biso ekopesa directement impulsion na baye oyo basali nini oyo batangi yango te mais jusque là tosalaka mwa bato moko ya nini ya moke bato mingi bazokolore biso mabe yango moni toyie epa na bino mpona kolobe te te bandeko tokomi na periode ya kokela elingo bake na esprit scientifique na biso akokipe lisusu te bakotala kaka ozalaka ya nani moyindo mais il faut conscience noyebake tozali bana ya mfumoke mba oyo nga na kosala il faut napesa yango sentiment ya kombo na nga ya bokoko na nga ke napesa yango sentiment ya kombo ya bamindele ndakisa biso tosali kisi oyo topesa yango nepanzu olandi nepanzu mais moto aza na sentiment mondele asali kisi akopenga apesa okomoni nifaki omoni wani eza sentiment ya nini ya mondele donc tema nakoli lela sentiment ya bokoko na biso nakoki kosala forme ya kisi nyonso na kosala yango na opesa yango akombo ya bakoko na omoni robo oyo basali eza na komoni babenga yango komoni robo oyo basalaka Robot intelligent. eza na kombo banani Robot intelligent. eza kombo banani Ya bamindele. lokola asali na biloko ya kosangisa ya bamindele aopesa mpe kombo banani il faut moto azala conscient yebaki toza bayindo so nasali eloko napesa ngo mpe kombo ya nini ya biso moko parce que chinois asali eloko apesa ngo kombo na ye omonaka ngo même si tokenda kosomba baplanchement omona na se bakomi na écriture ya banani bachinois soki okepa ya chinois chinois ezala yebi nde français te ezolobela ye eloko mais soki kaka ayebi kaka kosangisa a l na a babenga yango la akopesa yango kaka bongo yo esase yosala okomprendre mais aza makasi
la langue maternelle na ye. Mais yo so to tout libino to fanda na mai no mapo. Donc na ya ba ko wana. Donc nani ya yo moko zo linga koyeba yango koyebola kote o maîtriser yango te. Yango moni mokila molina obligé na biso to maîtriser na biloko ba ko na biso. Pour nous faire un siko qui est là sur le retour qui est là-bas pour la maison. Donc, vous allez nous dire que vous avez un matin qui vient. On est quoi tout ça? Ils sont venus dans le fond de ce lac à vous. Et quand on a vu ce que c'est là, tout le monde est venu au Salani. Au Sala. Vous allez nous dire que vous quittez. On a dit ce qui est total pour la télé, au monde, pour les oeufs, au Salama. Autour de la maison, c'est le développement africain qui est au moment où nous avons ici dans le Congo. L'idée de la texte qui sont les sciences, la religion, ou bien le mais la matière où il y a qui est sur tout ça ici en haut, on peut cette solution nous comment on soit différenciation. Est-ce que par contre on a mis sur bazalaki un programme d'enseignement oui, pour depuis la coma et puis la zone la vie écriture va prendre les sauter dans la ligne va prendre la vie sauter parce que la programme d'enseignement au moment où on a noté mais là on va aller pour essayer mais on a vraiment tout est en main. Merci spirituel il va la rater. Ça bon. Mundele atanisaki bongo pour tayebaki soki akaboli yango. Et vous savez aussi pour passer pour l'okela. Mais ce cas ça ici, on a la facilité à okela. Bon ami, ndeko ya salaki ebende akufi. Akomi molima. Yo suppose ali physique. Zoki yo yebike ndeko wana wa zoki akomi molimo ala na facilité à kosunga yo pour yo continuer œuvre na ye. Yo okela. Il y a une science, la spiritualité, et ça m'a raté. Ce que ça m'a dit, c'est qu'on remet du goma. À côté de la étude, on a ma case, on va mettre ça la même. Oui, il faut parler. Il faut parler à la lecture à Zoyeba. Avec on a dit que sa confiance, il y a pas eu. L'idée, c'est qu'on va tailler les monaïs, on va dire, ah, on a sa confiance à la lecture. Parce que les fois, on va s'approcher. Babandi côté que la eba drogue. Tant que vous m'allez, par contre, vous mettez la tombe à drogue, le gars vous fait même dans 12 kilos. Et puis, il y a des gens qui vont dire que comme malais, alors vous mettez la drogue, ma case sera couverte dans 12 kilos. Donc, rien. Nous devons tout, à ce qu'il faut s'approcher, après ça est drogue pour la épouse, ça m'a dit, il y a un peu de la baïe, au Kiwana. Ndenge moko na Mike Tyson. Mike Tyson ntango amonika akomi na mboko ebele basali effort bakanga ye bakreele likambo bakanga ye mpo balia ye mbongo wana asala nini aza nango sikoyo ifo basambisa ye kobima kaka oyo baobimisa ye na prison mbango ake kobunda ntango babeti ye bato basala nini bayini ye to basambwisi ye basisi ye mbongo ato basala nini basambwisi ye donc baje wana lelo oyo ezomonana loba ozala molimo kososo mpo comprendre ke basali ye jego mpona basambwisa ye nde tososoli nde tolobi me na ntango bamoni ezali mutu kaka oyo bamoni ke aza na makanisi ya kolamuka bakobeta ye mpe batonga ya mabe mpona mémoire ezali ebeba nde bayeba na biba oyo bomoni alukaki ayeba mingi tala zwi ekoma yango totikala na eloko wana omoni mais il faut koyeba boye tata mokeli nzambe aza spirituel mais asali nzoto oyo eza physique eza science asala moteli ye moto aza molimo mais asali nzoto oyo ezali science asala moteli soki ye akabola molimo na molimo mais tata mokeli asala nzoto ya moto te mais asala mpe te mais azwaka facilité wapi akosala nzete na nzoto ya moto eza lokuta tata mokeli aza à la fois spirituel à la fois physique. Il y a un ça la terre. Il y a un mozawana. Vous en avez molimo te. Vous en avez molimo. Vous en avez battu. Vous en avez battu. Vous en avez battu. Vous en avez battu. Aussi battu. Aussi battu. Le gars battu molimo na yo. Ils ont dirigé sur le corps. Pour les simba, pour les tambola, pour les yoga.
Donc science ezali nzoto na yo molimo nde spirituel esangani depesi yo forme wana soki sikoyo tokomi na mbongo ya kosalisa spiritualité na biso na science nde tokosala. Donc science eza kaka misala mindele basangisa yango basala biso mpona kokabola moye tosala ezali. Donc bolongola na biloko wana motuda bino ke soki osalisi science na religion ekopesi okoma maboma nyonso baza na bwaki awa basangisa yango bakoma maboma te maboma mingi omona na bwaki bamelande babengaka diamo de bougeni tout apo ndenge bakomisa bango male mato par rapport à la période, la période, émergence na bino ape boyi la batokola milaye baozala raté atindaki ba lumumba atinga de bino mais na kotanga asuki kaka na musée Laura na 2001 siku ya ngongolo eza nani kusoki basimbi toye bachambule ya bamama na mutu wana abanda kolata salopete naye kotrete mituka sikoyo ye alati elamba ya bainfirmier mpona asala nini atrete sikoyo bato. Donc mutu batinde biso na eleko oyo ndenge toza boye yo wana papa kusu mindele bayebi ke eza na longi moko kokima mataka bakodidela bayinde sikoyo ye soki olingi ososola malamu parce oza na makanisi na yo soki olingi ososola malamu vanda liboso ya tv sikoyo papa mpusa alekaka na tv sikoyo talaka ye ndenge alimbolaka makambo eza na likambo mosusu tiki okompanaka yango te mais ye alimboli yango soki ozwi ndenge alimbolaka omeno na klase omona professeur na biso mpe ongala bala kolingaka makasi abanda kolimbola kaka ndenge papa aza na ye kutu yo azolimbola koleka kutu na baprofesseur na biso eza elembo ya koyeba loge ewana parce que balobi enseignant asalaka ezakisaka moni eloko boyebaki te parce esalifaka bomona likolo eyindi sans ekomi makila bino nyonso bokimeli babata fam siko bolobi ndenge esala esalaki bolobi siko bata fam anseki bakena kozwa bango ebana ebalongi bake balongi longi ndenge esalaki bo ezalaki oyo alobi yoloba boye ntango mpe buta bofoma oyebaka lobi elakisi boye elakisi bato bayebaka makambo nyonso bali toza bia na nani toza bia na longi yango siko bato nde siko bazodiabolize aza mutu aboye yango ezosalaki bato azokimba ataki mutu ya mutu te ye aza mutu afumuki limba aza mutu ya mutu te aza mutu ya fumuki limba kombetendemoleso bandeko nyonso bazalaki awa tosanganaka mercredi mpona document wana document oyo fumuki mbango alobaka na kotindela bino longi ezalaka na kanisi na bamateya na ye ya suka asantala jake bazoya bakanga ngai ntango na ngai komi mopuse na kokende kasi kokende na ngai na kotika bino baetike te na kotindela bino motei moko akoya koteya bino mpo boyeba nzela ya lobiko document na lelo tozwi te osala photocopie na yango te mpo bakozwa temps mercredi tokosangana awa so tokutana na bino ozala malamu mingi mpo topesa bino yango ezala mpe malamu yo moko tanga yango eza alobaki na kikongo mais lokola azalaki contrôle na prison epai ya babelge bayokaki makambo nyonso azalaki koloba bainterprete yango na français mpo bana na bango ti bazalaka kuna bakontrolaka biso mpe ke
banoir nde baza wana batindelaka bango moto moko komona ye kimbangu kimbangu wana babelge bakanga ye mais alobaka makambo moko mpona avenir ya Congo donc topropose bino so kozwa temps mercredi ntango oya tokozanga te topesa bino tozokosusu maloba mpa ya mbonza en attendant tozala 2 personnes mpo toconclure conférence na biso. Mutuna nangeza Komo nangeza Munachebe. Mutuna nangeza buye na tanga kala. Ba mama na banda komona bango ka bazana mapunda. Kokota kosokitela bana mais olala kolamuka. Nde kuni boloba keto kwa kitiri ya ndele kende ba rotenza biso mais ba mama pe bakomo kosala misala po ba komo sala ba komo pe ba président ou assemblée oto par exemple tout le monde ba Janine Mafunda aza moi site mais wana komo sala musala ki ya mobile au place mobile a quitté la poste à la bonsoir ndé na nyina ye ba soyi ezali soki babeli mwasi mosungi ya mobali ekoloba te mosungi te mpona kolamba mindele nde bayebisa bino bongo balakisa bakoko na biso bongo ya koloba te bakoko na biso bazali kaka mpona kofanda na kati ya ndako ya libala mpona kosala boye te bakoko na biso yango mondela ya kutu bango bazalaki soko obali mwasi soki ntongo etani mwasi wana ake kosala bilanga yo keyi bokila mobali azaka spécialisation akina kopeshe akende mpe kosikota nzamba mpona koluka nyama me mwana mwasi aza makasi na bilanga ezalaka nde ndenge wana donc mwasi abandaki kosala po mpe mobali mpe abandaki kosala donc kateke soki lelo omoni président ya assemblée nationale aza mwasi oli mundele ekuta ye nango te emundela ye na eloko moko te na afrique ezalaka na yango kala omoni barene mpe bazalaka o bazalaka mpe bakonzi reine de saba azalaka mwana mwasi bazalaki ebele nengwa midaki omoni bango wana nengwa midaki mama ozomona wana na foto wana kuna namoni nani nengwa nzinga ye kutu omoni bazalaka guerrier abunda bitumba moko grave o wana boomona kuna babeteka bino masolo na ye te yo ozomona kaka mama ya assemblée nationale mozoyeba te histoire na bino ebandi na ye te me histoire ebandi epai ya yaki pavita ye wana oyo batumbaka atelemaka ndenge omoni nga nazoloba makambo oyo mutu ya liboso aloba yango nani yaki pavita afandaka ndenge nafandi boye me mwana mwasi afandi azoteya bato tosongela nini boko ye wana matondo oyo nde ozongaki etolanda nano makambo ya boko ngai azanga kreti me na kombo ya yesu wana nazwaka mpe biyano na ngai so napondeli mpe na kombo ya yesu wana milio mpe mabe nde tomona elimaka na moto me sikoyo ewa nakomi awa nayoko tolanda bokoko soki ndenge nini biso bamisusu tokola na bokoko wana te sikoyo tokosali mpo biso tobika yesu wana mtabikisa nayebi te na momo toza wana christianisé chrétien aza mobele mais yo oza christianisé yo bakomisi yo chrétien biso tosambelaka na biso tozwaka na biso lobiko sikoyo naya koyoka boye tosambela biso yesu te mpo nga nazwaka lobiko matondo mingi omoni mayebino olobi soki okei na poto olobi nango bongo ebamundela kokama makasi parce que bato nyonso baza malamu kuna na poto basambelaka te mpona azala nini malamu ndenge kaka kotami aye kokuta dire mbala moko konti na bana akoli koyebo bapesi ye konti na baboti na ye ali kosala ye mpa ndenge lisolo ya yesu eza te kaka biso bakolonisa te nde tomonaka soki omoni ngungi nde obeleli sikoyo yesu omoni nakoloba boyi
na Congo awa Yesu asalaka nini soki omonaka ngo ndeni balobaka Congo eza pauvre ese batalaka mpe ya yo ya kati to bamonaka ngo te moni bakomona ya yo wana te parce que baotala bayindo nyonso bazosalaki bazonyokama soki lelo tozoloba ke peuple d'abord eza mpona pasi il fallait tozoloba Yesu d'abord mais tokongoloba nani peuple d'abord te tokoluka ntala esalaki esila baki kosambela wana esilisaka ntango te yango tolobi bongo donc elingo bake soki nzambe aza na posa pasi wana oyo ozoluka esila nde akoteya bino kolakisa bino ete tina nini asalela bino mabele tina nini asalela bino ntete tina nini asalela bino mopepe ntango yo kokota kosalela mabele mopepe wana nde pasi nde kosila meme bamaladi oyo tobelaka Yesu ayaka wa te mama na opesa exemple moko mona Yesu ayaka wa te bato bakosala bino nde bapaster tala tosala ozobela sikoyo okenda hôpital balandeli obiki te oye na ndako obi te soki nasambeli na kosala nini nakobika nzoka nde eza na koko na yo moko na mokili ya molimo azali ndenge ozolela angai nakobika mokolo nini angai nakosala ndenge nini angai nakozongisa ndenge nini koko wana asali nini ayoki aye sikoyo abikisi sikoyo lokola yo na foi na yo physique bateyaka yo mingi nani Yesu oke kopesa témoignage ke Yesu asali nini abikisi ezosala makongo na bayindo nyonso nazoloba na bayindo nyonso yango ye kosala te mokili ya molimo amoni te tukona bazopesa reconnaissance nini ya mutu ngo ayaka ye te mpe abikisaka te nazoloba claire abikisaka bayindo te mama na ngai so okenda mbwani awa okuta meme butiki mosu esala boye nazoluka kaka nini bon towaki kosambela soki mbula ebe te kosala ekoboma mpe ya ye moko wana mpasi eza na kongo oyo okoki kolobela okolobi te parce que soki oke epai ya mundele omona nde Yesu asalaka nde kuna soki oke mpo bachinois omona penake bule asalaka nini asalaka kuna awa eloko te papa ngasi onainga tuna sungu tuna mosusu ngai ntango ngai mpo ngai nazaka kotono ngai na bandai kobela nakendaka na bandako boye babanda kobondela ntina nanga mais sikoyo ntango nazongaki na ndako nayaka mpe nayebisaka na kasi nani mokambi alakisaka ngai alobaka na ngaka mpo ngai nayebisaka ngai tuka l'église na ngai nakotaka te nayebisaka nga boye soki otie teme na église na biso kende fanda a partir ya 01 fanda banda kobelela bakulu soki bakulu sikobonga lokwa nayebi yango te natuni mokambi bakulu yango bazala ndeni baya ndeni abinanga bakulu eza bo ovandi obandi kobenga bokoko na yo bakoko batata na yo bakoko bamama na yo alenga mpe sikolo kwa kobanga mbala liboso nga yebi nanga te nabengi mobali nanga yo zala azomoi baoba ye
bazebola bon to bazebola koko kwa balati ba câble ndenge mokanda soloba balati ba bilunga wana baye koya bayaki batu wana bakongaki na boîte sikoyo nga batalisa ngo kwa fini namoni batu wana baye baluki chef de quartier ya balabala ya boîte kokoma bakomi batuli babidi yoko bapesi kombo na kombo mwana biso po kombo na ndonga nkunda ndonga abidi yoko luka nkunda ndonga sikoyo batu wana nde balete kwa bazebola bazwi chef de quartier ya biso akoto ye palati ndenge bango balati alobi tokende kende lakisa bino esika azalaka namoni na ndoto bazoya bakomi tina lupango nga bayaki de o batu wana bapayo bayaki kotala nga bayaki de batu ya kote na biso baza de pe na yebi bango sikoyo nga amona bango ka batior sikoyo batu wana ta baye bakomi na lupango na ngai o nga na ope konga na mona bakomi na lupango na nga mama wana o nga na mona ki ya kote na biso alobi abelelinga abenga kombo la nga ndako ipala nga mama na zaki na porte na bibi nga bide mama yo nga la yebi oyo zanina abite bapaya bauti epa na bino baye kotuna mpona nini yo zobela mpona nini yo maladi ezotungisa yo nayebaka teke yo bela yango baye kobenga ngai naye kolakisa bango epa na yo antuka mokamita na yo ngai bon nalamuki na butu na bandi bapriere na biso au nom de Jésus batu wana seke basokali bandoki ya koto po babonga ngai antuka libonemisaka na epa Dans la camarade chrétienne, la puissance de voir ici, la puissance de voir omoni ntango na telemi nabali koloba te bakoko basalaka mama longola moko ya yesu wana sentiment wana bapesa yo epo bapatere epo batani basala nde bakoko yango bayo rapele akoti epanalabi toyake bana tene moloba pase likambo wana esengeli bato nyonso bazala basala bayoka yango maboko ba aye biso yesu okotisi eloko wana na cerveau na yo ete kotouche este na yo loki esprit na yo memi na se abongi ozalaka na sentiment ya oyo yesu wana soko bato bayebi yo lobiko yo bandeko na yo ya libota oyo obelelaki bayepa basilisa maladi yo oza na yango bakoki te kokota mbala moko epa na yo sanke kolo esika wana mabele wana asalaki aye yango bake koluka kolo esika sikoyo amemi bango te esika yo ozali mais ona sentiment wana ya yesu temidele bapekisa denje eloko wana nzoka mokolo wana mama soko yeba omoni lelo ndenge ozokende lelo kende kosenga bakoko kolipisi loba na bango te olingisa nayebaki te ate yozomona kaka ya mosusu bayaki mpona kosilisa maladi mosusu bayo bapesa makoki papa na kati te kaka ngaka oyo chef de famille na biso première fois mona ngai po bana na kotama ayebi nga te ntango amoni nga atali nga alobi na ngai yo fo bokolaka basoso akongo na lupango nango natuni ye mpo na nini abi eza na kolona moko nazomona kati na yo mingi mi bato bana ovisite me paka ngai baovisite nga ndako na bango toyebani mama na nga ofanisa lupango doki toza awa bon toza na boyetia waya loba eza te oyo moko bosela matondo mingi eza mpona bango te eza mpona yo yango moi nalobi ke tokokutana tosolola mpona yo omoni parce que mingi ezalaka ya koloba te po te mutu na mutu mpe aza ya likambo oyo ya ye
Moni ya moni na lobike tant aussi epesami na biso banso mpona lobiko na biso bayini mokolo mosusu nayaka awa nata epa na yo ngonga nyonso liboswanga okosala nini okozwanga soko ye nde tokofanda esika biso mibale nde na explike mpona mibayebisaka ofungo boye ezalaki nde boya boye boye esalelaka boye omoni matondoli. Merci, maman reste na biso. To bengi pena suka ya conférence kasi lokola moto ya mayambo ali ngonza manuka oya bengiseli biso tozongisi maloba pa secrétaire général ya kibuka CGK Mosiku nde bango bayebi lolenge kani bakozongisa epai ya ndobele mpo ezonga na biteni eutaki liyebisi moko te bayebisi oyo tolingi kopesa par rapport mpe ya motuna moko etunamaki awa ndenge nini bino boza na sango moko bandeko basusu babungaki bosanganaka na bango elongo te nde toza kotalisa na bandeko banso baye bazali awa ete lisanga ya buvamu mpe bangunza banso bazali na kokutani monene mardi na ngongo kongo kuna na batalima yo oyo eza kosalisa baye banso babelelaka Fumukimbangu kolandela le 10 septembre oyo Fumukimbangu asalaki ilaka oyo toyokaka ete mokolo moyindo akomiyeba akosala mai oyo ekokamwisa mokili mobimba le tobengami banso baye basengaka pa Fumukimbangu na ngongo kongo mardi le 10 mpo okutani monene eza kuna na ngongo kongo na matalima yo matoloni nde lokola tosilisi eteki ya mituna tozongisi maloba pai ya nenobele po ete bakotisa biso na suka ya manaka matondo na biso bonso pai tolobisi ntango ya conférence na biso ya mokolo lelo totiki baoccupation ya biso mpo ya koya koloka sango ya ngonza sango ya Fumukimbangu na nzela ya ngonza manoka matonia toyebiki mituna mitikali basusu bayoki soni bamisusu mpe na ino mpenza mitosali te bankoko baloba moto elala ezwa ndoto tokokenda kolala oyo koya lokola mituna tokozanga te kokutana na ngonza manoka matonia biso toze bapasteur te kosenga baaudience mpo ya kokutana na ngonza tobeli mpenza suka kasi bomo mesano ngunza manoka liloba mibale kolandela ngonga yango tokomi ekupa biso lisusu na bosokisi bakotoni na ekolobele mpe bomatoni na biso banso baye tozwi ntango na kata ye topesaki oyanola tozongisi mpena matondo epai na bino nzambe bakoko na biso elongo na bakoko banso mpe Fumukimbangu bakanisela bino na ntango oyo bino bipesi koya konyata esika oyo kasi conférence na biso ngai namoni nanga bakoko mais bino bomoni bango te nakolingola bino ndenge nini ntango tozosala conférence eza neti nzote ya nzote alobi apesi baloba yokoya kosalaki nzote obundisa baloba na yo alobi bakotisi siko mame parakote yo eza témoignage mpela oyo ekosala te makambo nyonso esalaki esila eyano ya 3 jours ya conférence esalaki emonana kota ayoka koti afadiki bani oyo nakosa miracle balingi miracle yamona bango ekomi ngonga fulani ekoti oyebiki fulani eloko moko ekoti telemoloba akeya lobi ntango akeya lobi première réaction na ye ezali nini nandimaka boye te sikoyo tokosala ndenge nini parce nga so nasengi boye na bika nga na telemi bango sikoyo balakisaka e ine babikaka wana
qui sont encore venus vers mon fils. Dans le lobby, il y a un peu de et ça solo. À tel moment, il y a un peu de il y a un peu parce que tant qu'il y a le minimum de confiance, c'est ce que donc il n'y a pas de c'est au sommet de ma Congo, ni le dit qu'on a dit sur la Congo, voilà. Tout ce qui se passe dans le Congo. Wali bisinguza ezala bilenge oyo bayaki lobi babingunza alakaki biso tableau tokotanga loi de la création ndenge tata mokili asala mokili kasi toye awa tomoni odire ngunza alobisi tableau te babandi kobilungela na mwa nsima na puis avant tobima na kosenga si maloba mpona aloba na ngunza soki alobi nini eteni wana matondo nini eza na okala simplement la comprendre lelo toyaki conférence leka lobi awa na 9h yaka awa lobi na 9h mpona obana kotanga otanga sikoyo siku oyo mokibango akotindelaki biso matondo na mosukisi maloba ya ngunza nde mpenza tobendi suka ya manaka ya biso ya mokolo na lelo dommage que ndeko moko atonaki motuna alobi na Chine na Iran babenganaka bareligion mosusu te bankoko baloba mboka okoma te mapata ekwea na Chine bapesa liberté na communauté chrétienne soko loba bayebi bamindele bazali kuna bapesa bango espace basambelaka nzambe na bango mais Chine eza eta laïque te lokola biso bazali bapapiste religion na bino ezali na balimite mpo ya bino bayeboye na mboka na bango bao balandaka information bauti kodeklare islam to bamusulman bazali bato bazali na problème mental soko bachinois bakomaki na niveau wana mpo bayebi ke islam ezali nzambe na bango te na bayeba kokutana na ndeko bayebisa bango bakoba koluka bakomona bato nyonso nzete nyonso yaka na mosisa na yango biso bayindo mosisa na